Représentante spéciale, il y a secrétaire général, il y a ONU Bintou Keita à Sengi, acteur politique congolais, Baluka consensus pour na membre pour animateur, il y a Sika, un nouveau bureau, il y a Seni, discours yango à Salaki yango lelo liboso ya Conseil de sécurité des Nations Unies wapi à s'exprimer qui sur situation il y a RDC. Na compte, il y a état de siège, armée congolaise a récupéré 5 camps, il y a rebelle ADF na Irumu na Nord Kivu. Lelo to série bino importance il y a lecture pour na nini kotanga ba ouvrage pe ba livre ba détail il y a ba élément oignon sur tout de suite en édition de Michel Lelo KNB News. Merci na fidélité et confiance pour ce que bakopé ça na KNB News information cabine toujours d'une manière très professionnelle la zone est présenter les bino édition les lots 4 fongolango la sango oyo accompagné na initiateur et à proposition de loi sur la congolité ancien candidat na présidentielle il y a décembre 2018 Noël Tchani lelo oyo honorable Ntingi Mpolulu akendaki ko déposer proposition de loi wana na parlement wapi azozela que ezala traité na session oyo ezali koya ya septembre balobaki mingi na media kasi tokozonga ba détail mbala ya sima mpona koyebisa bino nini elekanaki kuna tolobaki ngone bandeli que na compte état de siège armée congolaise a récupéré 5 camps yaba ADF ba rebelle o batungisaka bana mbuka kuna na Irumu précisément na Nord Kivu bolanda ba détail epesemi awa na tonsiata. Armée congolaise a annoncé mercredi qu'il a détruit 5 caches yaba membres ya groupe armé d'origine ougandaise yaba force démocratique alliée ADF na nord-est ya République démocratique du Congo et sikawa pi bazali accusé ya ko commettre ba massacre et belé na ba civil. Ba force armée ba détruire plusieurs bastions. Ya ba ADF na Zamba ya territoire ya Irumu na esika oyo zalaki considéré le kola ba cachette na bango après ba attaque et belé contre ba civil ndenge a déclaré ki lieutenant Jules Ngongo porte-parole ya armée. Ba force armée ba pilonné na bakan oyo na ba hélicoptère na bango ya combat ba ennemi na minute oyo bazali en débandade pe ba dégâts ezali énorme ndenge abakisaki source mususu humanitaire pe ya région indiqué na AFP que ba force régulière oyo effectivement ba pilonaki mokolo ya lundi mardi na mercredi baka ya ba ADF moko ya ba responsable local ya société Dieudonné Malanga yepe lisusu a confirmé que ba bombardement et salemaki penza na nzela ya ba hélicoptère kasi malgré ba bombardement yango ba rebelle o ya ADF bazali ko continuer ko boma po mokolo ya lelo jeudi ba bomi 4 civils pe ba incendier banda ku 7 kaka na même zone wana ndenge a soulignaki monsieur Malangai. La province ya Ituri na Nord Kivu ezali placé depuis le 6 mai na état de siège pour na mettre fin na l'activité ya ba groupe armé ou bazali ko terroriser ba civil. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remplacé ki ba autorité civile na ba officier ya armée pe à la police. Ba ADF oyo na origine bazali ba rebelle ougandais musulman oyo babandai ko combattre président ougandais Yoweri Museveni mais oyo babotama il y a déjà 25 ans na SRP démocratique du Congo lisusu bazali ba responsable ya ba massacre il y a plus de 6000 civils depuis 2013 d'après des comptes ya épiscopat congolais ba ADF oyo bazali actuellement considéré le ko la ba plus meurtrier na 122 groupes armés répertoriés na Est et la République démocratique du Congo d'après baromètre sécuritaire ya Kivu KST. Na mois de mars au eleki, États-Unis d'Amérique et outiko placé ba ADF oyo parmi ba groupe terroriste affilié na organisation État islamique EI na bongo République démocratique du Congo na kwa na ye na état de siège oyo ezali déjà en place bazali ko bunda pona ko silisa ba ennemi ya kimia oyo ya République démocratique du Congo na partie est na yango Kinshasa eleki partout. Représentante spéciale et secrétaire général ya ONU Bintou Keita a s'exprimer le liboso ya Conseil de sécurité des Nations Unies sur situation à RDC. Ni le bama ki kuna ba détail na image pe commentaire oyo.
Représentante spéciale du secrétaire général ya ONU en la République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a s'exprimé mercredi 7 juillet 2021 liboso ya Conseil de sécurité ya Nations Unies na état de situation ya RDC. Na intervention na ye, Bintou Keïta a sengi consensus moko ya malonga na état de désignation ya ba membre ya commission électorale nationale indépendante seni na mukuse. Paye sous réforme ya loi sur institution malgré promulgation na yango le 3 juillet na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ya talisaki ke azali ko insister pe azali ko veiller makasi ko beta c'était l'importance ya ba élection ko salema na délai constitutionnel, c'est-à-dire 2023. Atalisaki ke ezali essentiel mingi ke consensus national et ça a trouvé pour la nomination et la responsable à CENI pour les sous réforme et la loi électorale. Naboé a encouragé qui va responsable et institution pour la formation politique les sous société civile où les alliés concernés va travailler ensemble pour rassurer Mboka organisation crédible et indépendante et processus électoral 2023. Patronne ya Monisco a s'exprimé qui sur inquiétude naie na sujet à débat où ezali bongo likambo ya nationalité na RDC. A souligné que ezali nécessaire ko organiser ba élection inclusive pe apaisée na koyebelaka ba conséquences nini e koyekozala dangereuse likolo ya débat ya nationalité. Et Seigneur ko rappeler que chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promulgué qui le 3 juillet dernier loi sur la CENIP na sujet à proposition à loi à congolité initiée na ex-candidat na présidentielle 2018 Noël Tchani élu à Funa Nsengi Polulu a qui responsabilité per décida qui ko déposer loi yango liboso et assemblée nationale. Ye akendaki ko déposer yango pour que loi yango ezala débattue au cours ya prochaine session ya septembre 2021. Car si loi ezali ko telemisa toujours ba controverse de part et d'autre, l'opinion est à partager ce qui peut na bayike ezali malamu ko batela magistrature suprême ou ezali réservé na garant de la nation ba misusu batali si que loi wana na tango oyo tozali na yango ya ba guerre ya ba problème et koki ko partager unité ya RDC kasi initiateur ya loi oyo Noël Tchani candidat malheureux na présidentielle à 2018 azali déterminé pour na verrouiller accès na magistrature suprême. Donc dossier oyo etkali à suivre na parlement de ekoyeba na soki loi oyo ko lekatote affaire oyo ezali à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Madame Kabedi Mbui azali gouverneur ya Banque centrale du Congo ou a utaki kozala nommé na président de la République wapi basi basepe makasi na nomination na ye kasi atozongeli bino ba détail sur parcours na ye bolanda epesami awa na Nathan Siata Pepegi. Depuis mardi, l'équipe président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé sur ordonnance présidentielle gouverneur ya Sika ya Banque centrale du Congo. Biso magazine KNB to kanisaki kolobela carrière professionnelle na ye sengeli koyeba ke d'abord madame Malangu Kabedi Mbui azali maman oyo abotami le 1er février 1958 na Kananga, azali mariée pe mère de 2 enfants. Asala bongo ba études universitaires na ye na Université libre de Bruxelles et sikawapi azwaki licence na économie, lisusu ayi kozwa maîtrise na économie pe kaka. Au cours de la carrière professionnelle naïe, azalaka principalement que travailler comme économiste dans centre d'économie appliquée d'Ulbeya, il y a Université libre à Bruxelles pendant 1 an. Azalaki pelissu sur le département des études, il y a Banque centrale du Congo na époque où il y a ma Banque du Zaïre pendant 2 ans. Pe na Soukanango a travaillé dans Fonds monétaire international FMI pendant 32 ans. Na carrière na ye na FMI a couvert ki ba poste ebele oyo pe ezalaki varié. Ndeti azalaki économiste na 5 pays successifs. Lokola enseigné lisusu na institut de formation ya FMI. Azalaki conseiller principal et administrateur en charge ya ba pays africains francophones na conseil d'administration ya FMI. Azalaki représentant résident ya FMI na Bénin,
na Cameroun, azalaki lisusu assistant ya directeur du département Afrique, azalaki pe chef de division adjointe, pe chef de mission pour 5 pays, pe lisusu directrice ya centre régional d'assistance technique ya FMI pour l'Afrique de l'Ouest. Lelo magazine KNB tokitaki pe lisusu na terrain ko tout dans la ba mama ba impression na bango pour na konomé mama oyo gouverneur après 12 gouverneurs oyo baleka awa kaka ya mibali mbala ya liboso mwasi azwa tête ya poste munene oyo ba mama ba réagisaki boye na micro ya Peggy Ilunga. Pona ngane nazoki nouvelle wana penza esala nge sengo mingi ndenge siko biso ba mama tozi poste wana mais ba papa batika koloba ke bape susu mbongo te bata siko ne mwasa ko sala musala na asima kambo kitambola malamu atanke mama pena ya sepela ki poste clé ezonge biso ba mama na sepela ki makasi bata bata mwasa ata président la sepela nango to na parité de ya mwasi pe fois gérer mwasi pe fois sala ezama bete papa ata directeur la ministre ya banque ya pona ngai na obete maboko na CPA nango c'est pas mal mama nda bomba mwana ya libumu mama nda ebi libumu ya mwana mama nda ba poste ya mwana koleka papa banda Congo et comment Congo moi si na gérer banque centrale te et c'est makasi pour la mwana mama kabedi mbui longonia to pese longonia Congo kene liboso mama to sepeli en tout cas béton elo asali atombo di ba mama béton yo za fait azo pesa na mokonzi ya mboka longonia na o pesa longonia pourquoi parce que azali un père responsable azali père moko azali responsable père moko o ayebi pasi ya ba mama papa moko alingi égalité pe parité tozo pesa merci en tout cas nzambe na lola abatela ye na ndenge anome mwasi mama azali mutu oyo ayaka pembeni na bato na kopo mai pona kopesa kimia na ebike mama kabedi ndenge eza wana bisika azali akozala mama moko akozala exemplaire mama moko oyo akogere makambu bien oyo akoaccompagner chef de l'état na mission na ye na vision na ye s'il vous plaît turo biso pe basi tozali ko gérer na mona portefeuille tozana mama Adèle ba mama ba occupé ba poste belé baza ba mama moko ne to ibisaki président de la République to lobi tozoluka ba mama ya boanya o ba ko accompagner ba mama social ba mama o ba yebi pasi ya bana ba mo ba yeba kananda ke mwana soka fandi position oyo c'est ka beli mama o ayebi ke bana soki baza bo isali bo en tout cas président Félix to pese merci mingi pona ko kanisa biso pe pona ko pesa biso valeur pona ko koyeba ke basi bazali eloko ya bato ya mutuya en tout cas merci beaucoup nazo peso merci pe esuka awate na ba poste mususu pe basi mususu pe bazala esusu ba représenter liso basi baleka mibali ne ebele po ba mama nde baza bato malamu ba papa eza pasi eloko eza fachi eloko asali e marqué biso makasi komona mama Kabedi Mbui na poste wana depuis Banque Centrale, les alliés Banque Centrale à Congo. Donc, président Fachi a eu la innovation. Pour bien une innovation pour la biso ba Congolais, ou peut-être mais il a fait ça pour dire que non, Aza ko penser pédia na ba maman ko pesa bango bisika na bango que non, moi si akoki ko sala bisika nyonso. Voilà on a koki koloba yango wana. Donc maman Kabedi na pesi vraiment ba félicitations pour la place président Facha Tio et à la place oyo yo ko travailler à l'écoute ya mokonzi ya mboka pe na désir ya population o ba ko senga ndenge ekoki ko salema pona ko sukisa madame Kabedi Mbui alobaka couramment français anglais pe lisusu azali na niveau moko ya connaissance ya makasi na espagnol pe portugais ba mama ba pesi merci na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kokanisa ba mama pona mingi ko respecter likambo oyo etali parité oyo ba mama na République démocratique du Congo bazali ko bundela utatango molai Kinshasa et l'équipe partout. Jeudi 8 juillet, lelo annoncé biso liwa et ancienne administratrice ya marché de la liberté madame Fatouma Oya Koufi suite à une courte maladie Kastobo sénateur que la mai dernière madame Fatouma Azalaka révoquée par vote na ba député provinciaux à Kinshasa
pona mes gestion kasi tokozo na bino na mikolo ezali koya pona kopesa bino ba détails sur ba circonstances ya liwa na ye pe nani azalaki exactement. Poto Blevita pona mikolo pe bana esi bomisai na yango ezotekama partout pe kitoko o wapi somba okopesa na raison. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita. Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba tchepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya mode. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Baloba en Afrique, ce que nous avons un trésor, comment on a un livre pour les Africains, on a autant à te, pe bazaka na culture à autant à te, tout ça les bino éléments au pour la collection bino importance ya autant à pe à lecture, besoin idée na image de commentaire. Lecture ezali véritable pour la connaissance. Livre ezali moko ya ba trésor inestimable tel que culture pe savoir. Lecture ezali ko fortifier esprit pe ezali moko ya ba exercice oyo et fongolaka intelligence. Lecture ezali activité ou participe à un bon développement intellectuel pe permetaka ko accroître ba connaissance ya mutu pe lisusu esungaka ye à se distraire. Tozali na 3 sortes ya lecture. Lecture pour na kozwa connaissance, lecture pour na se distraire, pe lisusu lecture pour na produire œuvre mususu scientifique. Kasi na ba lecture nyonso wana, lecture le plus important oyo ezalaka recommandé ezali lecture pour na se distraire. Atako esengeli yo ba connaissance na kati ya lecture, mais ce que vous allez kosala yango na esengo nyonso sans que batinda yo ezali moko ya batu oyo efongolaka moto. Tikato ebisabino quelques bienfaits ya lecture surtout na bana o basali kotanga. Lecture joue un rôle moko très important dans le développement ya mwana yango permetaka ye a éveiller ba sens na ye et développer ka imagination pe stimuler ka cerveau na ye. Histoire ezala ya koloba to ya kotanga ezali moko ya expérience incroyable o esalaka que mwana amema imagination na ye plus loin. Lecture ezali kaka pona bana te atako pona mikolo ezali kofongola ba nouvelle connaissance oyeba lisusu surtout na domaine oyo yebi okota lisusu en profondeur. Lelo lecture ezali kaka na ba bibliothèque te atako à partir ya téléphone na yo facilement okoki kokota pe koluka livre atako ko télécharger yango atako misusu ezalaka ya kosomba kasi misusu pe ezalaka toujours disponible pour que otanga pe bakisa ba connaissance na yo. Donc ezali important te olekisaka tango na yo ernyos na WhatsApp to Facebook ezali na biloko plus important na internet so ekoki kofongola yo atako ba video na YouTube ezali important ya kotalaka o ezali ko bakisela yo mwa mayele na connaissance na yo to pe na domaine oyo tangela. Et singeli koyeba que lecture et développer la concentration et mémoire. Lecture et ça la que moto azalaka trop concentré surtout na tango avant lala zalaka na habitude sima ya kosokola ozuma livre ozotanga et kofongola yo mémoire pe kosunga yo lala kitoko. Lecture et enrichissaka vocabulaire, c'est-à-dire que au cause de la source na problème ya kulukaka ba mote po à chaque fois que zotanga okobana ko découvrir ba mo ya sika. Importance ya lecture ezali le source que
okobanda kokoma kitoko pour à chaque fois que ozotanga livre moko ozo comprendre po ozokanga orthographe ya lolenge nini bamo ekomamaka. Lecture permetaka susu moto à se distraire pe alongola ba stress ya journée. Yango ezali ko améliorer pongi ndenge tolobaki likolo. Donc avant là zoyoka na bitidi ya kotanga. Lecture ezali moko ya baélément oyo permetaka moto à atteindre l'objectif na. Donc c'est-à-dire zwaka tango ya kotanga bato bazala liboso na yo, bato bakoma, bato baleka na domaine moko na yo, eza très important pour na koyeba ba erreur na bango pe ba succès na bango. Lolini yo pe ko sala pour na ko atteindre l'objectif na yo soki ozana yango. Kasi soki ozana yango te, lecture pe ekofongola yo merveille ya mokili pe ekosunga yo au rêver grand. Pour la kotanga, c'est très important que vous la patience. Ce que je livre à mon aîné, tanga yango malembe petit objectif, c'est-à-dire que atteint un espace il y a un mois, tanga livre moko chaque jour, atteint 2 pages ya pamba et kosunga yo oyeba mingi pe okende liboso na yo étudiant pe na yo élève, et c'est très important tanga ka pour connaissance ya lelo ezali kaka au professeur azo pesa te to maître na école kasi yo pour ko découvrir na ndenge na yo pe ok nango bon sali débat scientifique et fongoli yo susuma yele ezali très important kotanga ya mabe ezali ki na Kinshasa bana mingi balinga kotanga te atako mikolo distraction novelas WhatsApp na Facebook alors que ba o ba innova ba nouvelle technologie bazwaka temps ya kotanga profondément pour na koyeba mokili ya lobi ezalaki ndenge nini pe mokili ya oyo ezoya ekozala ndenge nini nde wana esalaka ke ba innove pe ba inventer ba biloko ya sika oyo biso lelo tokangama na yango pe tozozela kaka bango ba innove lisusu po biso tosalela mokolo nini congolais ko innove mokolo nini africain pe ako innove. Donc yebela lecture ezali très important tozali na batu ezali important ya kosalela batu na biso. Zwa mayele, un bon attendeur, Saline, Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu, Kassina Lingala. Ah, tu proposé une extrait d'émission Kindoki Politique, mais a déjà en ligne. Kassikobo Sanate, ko s'abonner na KNB News, chaîne YouTube, Babe Samoninga, à s'abonner. Mobutu alobaki na mitingi moko na kanisi motayiba kitoko ngo na Mario Losembe na ba 71 72 bisoza na tout si c'est to koti na école secondaire. Mario Losembe ayibi mbongo ya éducation azaki Mario Cardozo ayibi mbongo ya éducation nationale. Mbongo nyonso to utaki ya budget ya bang utaki to na banque mondiale to na ayibi mbongo nyonso. Mobutu atuni Mobutu na micro moko na abinyi ba moke koiba ngiba ata moibi yango ayiba ka nyonso yeba ata moke. Ça c'est le maréchal. Tango Kabila ye alobi yiba nyonso kotiki eloko te. Yiba nyonso. Mais il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Puisque il faut qu'on appelle ça mbongo ya projet. Oyo yibi nyonso. Atanda motiki te. Otiki kaka mwa ba karakaza bitu katusa mbongo yiba nyonso kotiki eloko te. Bon Félix lokola yela sa nini. Alobi koyiba te tika mbongo ya leta na sanduku bikana salaire na yo na lifuta na yo apparemment bolandela peka batu moko bolandeli na dossier esimbi te bozusu dossier mosusu bolandeli ka mutu moko wana. Est-ce que c'est la seule personne oyo aza na baproblème na niveau est-ce que yo yebi moto aza dossier koleko wana oyo bazolandela te puisque sikoyo peuple congolais azotelemela. C'est de ce que vous voulez dire. Le peuple congolais a télémela eteni. A télémela président na likamboana. Non, azo bomba batona IDPS baza ko iba mbongo eteni par exemple président son côté makambo eteni omiti na kati fungola ye asamba akende kulonga na kati ya ba juge. Po bazo télémela likamboana.
chef de l'état ngana zoloba soko eteni yo ya solo yo tikaye fungola l'état akende kosamba. Mais je ne crois pas que le chef de l'état peut intervenir, interférer la problème la politique, la justice. Ce que nous appelons ici le procureur Asenga eteni sikoyo azana manda isute abenda ye akenda kosambisa ye. Lelo motune tunami, est-ce que ezali normal que mwasi ya libala akota pe asala kali kelemba sans que mobali na ye azala mise au courant? Bon, la population quinoise va réagir na micro ya Hervé Zak. Transparence et vérité ezali ba valeur o etombola kalibala pe sala kake umela tango molai. En principe, Nalibala ba secret ezalaka conseiller te po et l'Obama que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire les deux conjoints ba komi mutu moko bazo tonga vi moko pour l'avenir ya malamu pour la famille oyo bango mibale bazo tonga ensemble. Kasi constant malheureux lelo to kuti na mabala mingi surtout na ville ya Kinshasa. Comment la bango na ba vie à cache-cache pour une raison comme une autre. Kasi mingi ezalaka na domaine ya finance, c'est-à-dire mbongo ekabola mabala, mbongo ekabola libota ya kokamo ezali ke basi mosusu bakoma kosomba biloko, kosomba mapangu sans que mobala yeba ba misusu kutu bakota ba makelemba bazwaka ba engagement sans que mobali na ye ayeba. Na yango motune tunami, est-ce que ezali normal moi si asala likelemba sans que mobali na ye ayeba? Soki toza biso mibale na kati ya ndako ozosala likelemba ndenge na yo ya lokoso na ndenge ya kimoyibi mobali ayebi te mokolo ya koyeba. Soki mobali wana aza mutu ya kanda akofashe likolo na yo ta mosusu bobebani abengani yo na ndako akolobaki yo oza moyibi oyibe na kati ya ndako ayebi te. Oui. Moi c'est koko ça ali ke ma sepe biso bale zala kalango mibali misusu basema batekaka awa bapesa base le côté aleta moi cité alesa moi cité moi ça zote azofuta ndako mai kuwa afuta bana mbongo ndako ndako lela te boye biblia so akuna ezate ozobona kama moi so ndako libala mais makabele kala ndako wana yo yebi yangote azela droit sur zoteka na ye même ngapo ya sala likelemba si jamais le sambali apo so mbele ngako lingate na sala na ndenge nanga po so kile msuda sali besi mubala zui abambi mubala sala kate pa bana nako silika kala lelo basilika soute pour moi ça se fout la ndako azo fout la courant azo tangisa bana basilika soute kala nde tobana ko sala te fo yiba kaka mubali nanga ko pesa mais lelo mubala to sala te azo silika par rapport à quoi azo sala te mubali nanga za mexé bazo futa été siko soka siliki na futa la classe neni na futa ndako neni mai courant est-ce que refi dozo bike mubali nanga za mexé ay bien ngote futa on ngoli kelemba de bike on a futa bana classe na futa mai na futa courant au silicate bon eza pena normal te moi ça kosa likelemba sans autorisation à mobile po likelemba eza na ba inconvénient ebele yo oyebisi mobali na yo te na kati ya ndako ke ozosala likelemba okoti likelemba na yo azwi bambongo na ye alie bambongo na ye mobali ayebi te sike komi na moma ke azongisa mbongo mpo bamibali bato mosusu balia mbongo akozongisa eza te eboti bamakelele ntango ekobota bamakelele ngai etake mobali na kati ya ndako nayoki ke ye azwaki mbongo alie mbongo wana siana makambo ngai nayebi te etake oza na kati ya ndako na nga nakosepela nango te karima mbala moko seke fo tobebana na yo ozosala makambo sanke otuna vi na nga sanke ngai napesa yo nzela nakosepela nango te ezali kaka mpona likelemba te mais mwasi fo oyebaka yango lelo oza na ndako ya motu yebaka eloko nyonso okoki kosala eya l'activité commerce ezala eloko odefisa bambongo ezala eloko bamakelemba ezala eza bamakambo ebele il faut mobali na bayebaka yango parce que mobali na moto eza maître na kati ya ndako famille na yo eyebi ke lelo soki likambo ekwei famille na yo eyebi mbala moko owalaka na ndako ya Jean Pierre owaka na ndako ya Morabito owaka na ndako ya Landu ezalaka ndenge wana mais yo ozosala eloko sanga na yeba encadre na koloba nini na baboti na yo ndeko mwasi yeba que mobali azali chef ya famille donc esengeli azala mise au courant na nyonso oyo ezoleka na ndako na ye
kasi lisusu vérité pe transparence ememaka harmonie na couple koyebisa conjoint na yo nini ozosala eza très important po ezali moko ya bamoyen ya kose protéger ndeti na ka ya likelemba oyo kutu leta ayebi te soki mobali na yo ayebi pe yango te ke bameli yo mbongo to problème nani ya kodefendre yo ebongo soki toswete te likambo ekomi ndeti liwa nani ya korécupérer bambongo na yo po yo obombelaka conjoint ki ozalaka na compte na banque to mpe ke osalaka makelemba ba-avoir na yo obombaka mpo na yo moko en cas de problème nani ya kozala wana mpo na koloba oyo otiki ya malamu ezali kovandisa ye mpe kolakisa ye lolenge nini ya kosala na place ya kovivaka vie ya cache-cache po un jour ekokute bino cher bondime na ngai. Un bon attendeur Saline, Kinshasa et l'équipe partout. Édition de l'Essiri Nazaki Nessenga ko présenter les binoyango. Merci l'équipe technique et rédactionnelle. Oesa ki mosala ki toko ceux qui oboza motema mabe na sima caméra tozaki na Hervé Zaka. Awa tozaki na Peggy Ilunga. Régie finale et simba makina Timothée Kaembe na réalisation et Nathan Siata. Toujours la coordination et la grande communication j'ai mis Kendina bino tout côté micro les ali koya na souci moko ya ko servir bino ndenge bolingaka toujours d'une manière très professionnelle. Réalité ya bana kino